poko oyo toko lobela bilembo sambo pe na sima toko loba lisusu mpona kelelo sambo ezali mateya moko kitoko mpe tozali kokoba moke na eteni moko na ntina koleka ntango tokofongola makambo oyo etaleli ntango na biso na ndenge moko na kokesana makasi sikoyo nakoki koloba yango kaka na ndenge na makambo ezali lelo mpe nazali kobondela awa biso komona oyo ezali na makambo mosusu oyo nanu bosoli te to bolingi kososola kutu te kino bokoki kokomisa yango likambo na kotia mpembeni te kasi oyo bokoya mpe bokotala malamu kino elilingi ekomonisama polele ezali lokola etonga monene mpe oyo nyonso tokosala na pokwa oyo ezali kaka kotia liboke na etando ezali lokola esalelo mpe tokoki kososola mpenza te liteya oyo kasi soki tokoki kotia moko na kolandisa yango kino bililingi bikokoma polele na bongo motuya na ntina nyonso na mokanda na apocalypse ekokoma kososolama boye bozala elongo na ngai soki motuna ezali oyo ekoyokana te ata ezali koyokana mpenza te na kozanga sango mosusu na ntina na yango sikoyo bilembo sambo elobami mingi na chapitre 6 kasi mpona kobongisa nzela na bilembo sambo ezali na bachapitre mibale chapitre 4 na chapitre 5 mpe na solo ezali na ntina kozongisa na makanisi ete chapitre oyo ezali koloba likambo te mpe mituya na biblia ebakisamaki nsima biblia ekomamaki bongo te biblia ekomama lokola liboke mpe bokoki te kokabola yango na mituya ezali kaka boyokani mpona koyeba wapi bozali mpe mpona koluka makomi moko namonaki mwana na mpate wana ekangoli ye monoko moko na bilembo yango sambo awa azali kofungola bilembo mpona koloba na biso oyo ekokoma na mokili oyo atalisi biso liboso emoneli na kiti monene na bokonzi na lola moko na emoneli kitoko na kiti na bokonzi na mokili bokanisa kotala kiti oyo monene na nguya Apocalypse 4:1 na sima na makambo oyo namonaki ekuke esili kozipwa na likolo mpe mongongo oyo nayokaki liboso kosolola na ngai lokola mongongo na ekelelo elobi ete buta awa mpe na kotalisa yo makambo makoki na yango kobima na sima na oyo boye awa bozali na emoneli na bosakoli noki nazalaki kati na molimo namoni kiti na bokonzi kati na likolo na mofandi na kiti na bokonzi yango kasi na nsima na yo na nko na yo mpe na motema na yo makasi ozali komizwela nkanda mpona oyo moko na mokolo na nkanda wana nzambe akomonisa ekateli sembo na ye polele na mokolo yango wana nzambe akosambisa makambo na nkuku na bato na nzela ya Yesu Kristo sango malamu na ngai ezali bongo Rome 2:5-16 akosala nini na kiti monene na bokonzi kiti monene na bokonzi ezali efandela na mokonzi na mokili mpe mokonzi na mokili azali mosambisi na mokili boye liboso ete nzambe apesa biso ndingisa na komona oyo ekoleka na mokili oyo mpe komona botombokeli ye oyo ekoya mpe makambo na somo bato bakosala apesi biso emoneli na bonene mpe na nguya na ye mpe apesi biso emoneli oyo atako ezali komonana ete mopanzi moko bakolonga ye azali kokonza nyonso na suka akozala mosambisi mpe kosambisama ekoya boye esambiselo ekoya kokota na mozindo kozwama na mokano mpe kosalama na mokano mpe ntango kosalama na mokano ekoya boye tokozala na mopanzi malamu mpe ekoki na biso nyonso komona na liboso na esambiselo na Kristo ete moto na moto azwa yango ekoki na ye mpona misala misalaki ye na nzoto 2 Corinthiens 5:10 bosala keba Yesu azali likolo na nyonso nzambe azali mokonzi Acte 17:31 mpo ete asili kopona mokolo wana ekosambisa ye mikili nyonso na sembo mpe akosambisa bango na moto oyo asili kopona amonisi bato nyonso polele ete ezali solo
po ete asekwisi ye na bakofi. Bosala keba, Yesu akosukisa mokolo moko masumu nyonso. Apocalypse 4:3. Mofandi azalaki na motindo na komona na lokola na libanga na jaspe na sardoine, mpe monama mozinga kiti na bokonzi ezalaki na motindo na komona na lokola na libanga na emeraude. Ezali mpasi mpona kolobela nkembo oyo Jean amonaki awa na kiti na bokonzi na Nzambe. Kiti na bokonzi ntuku mibale na mine izingaki kiti na bokonzi. Kiti na bokonzi ntuku mibale na mine izingaki kiti na bokonzi. Mpe mikolo ntuku mibale na mine imbafandi na kiti na bokonzi yango. Balati bilamba mpembe, mpe na mitu na bango mitole na wolo. Boye ezali na bato ntuku mibale na mine ibafandi na zinga na kiti na bokonzi na Nzambe. Mokalikali ebimi na kiti na bokonzi mpe mingongo mpenkake akoki kutu kolobela nkembo te, azali komona kaka mokalikali na pole mpe na mongongo na Nzambe lokola nkake. Minda sambo mipelaki liboso na kiti na bokonzi, ezali milimo na Nzambe sambo. Sikoyo tosili kolobela yango liboso, Nzambe azali se moko, molimo azali se moko, kasi sambo ezali kolakisa biteni na ntango ndenge tolobeli yango. Nzambe azali likolo na nyonso na bikeke nyonso, ata na ekeke oyo tozali na ngolelo. Sikoyo mibange tuku mibale na mine ibazali banani awa na ema na mabele, ezalaki mpe na mibange tuku mibale na mine tozali komona yango na mokande na Chronique 1 Chronique 24:7. ezali koloba na biso na ntina na kopona na mbese mpe mbese na liboso ebimelaki Jehojarib oyo na mibale mpona Jedaeja mpe elekaki na bango nyonso oyo na misato na mine na mitano na motoba na nsambo mpe elobi na biso banani wana mibange baponamaki mpe apesi moko na bozindo na kokita kino verset 19. Mpe mibange ntuku mibale na minei baoyo nyonso bazalaki na mosala na bango ete baya na ndako na Yawe kobila lolenge na bango ebongisamaki na Aaron tata na bango lokola Yawe Nzambe na Israel alakaki ye. Na solo na ema na mabele ezalaki na mibange tuku mibale na minei bazalaki kosala na nganga monene elongo. Oyo azalaki Aaron, bongo soki oyo na mabele ezalaki elembo na oyo na lola, bongo na oyo na lola ezali na mibange tuku mibale na minei bazali kosala elongo na nganga monene oyo azali Yesu. Na ema na lola ekozala na ntina monene koyeba banani wana bazalaki mpo ete tolobi mpo na bango te, kasi tokoki kososola mpo na bango ndambo. Apocalypse 4:6. Liboso na kiti na bokonzi lokola libeke na talatala amoni penza pole oyo monene oyo okoki kotambolela likolo, ezali na motindo na kolusa tala kasi na kiti na bokonzi na mpe epai na bikelamu na bomo iminei bitondaki na liso liboso mpe na nsima. Sikoyo banani wana ekelamu na liboso azalaki na motindo na nkosi, oyo na mibale na motindo na ngombe, oyo na misato na elongi na moto, mpe oyo na minei na motindo na ngombe, oyo na misato na elongi na moto na motindo na oyo na minei na motindo na mpongo ezali kopumbwa bikelamu na bomoi yango minei bazalaki na mapapu motoba na epai mpe na kati batondaki na miso. Bapemi te butu na moi bobele koloba santo 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 nkolo Nzambe mozwi nango ya nyonso oyo azalaki mpe azali mpe akozala seko. Liloba moko kitoko bongo bazali banani malamu na Esaïe 6:2 tozali na liloba mosusu ekoki kosalisa biso. Alobi baserafim batelemaki likolo na ye, moko na moko azalaki na mapapu motoba, na mibale azipaki elongi na ye mpe na mibale azipaki makolo na ye mpe na mibale azalaki kopumbwa. Awa tolobi mpona bashérubin bazali lingomba moko na bange, bazalaki minene mpe milai mpe batondaki na nguya koleka kino Jean alakisi bango lokola banyama mpe apesi bango bizaleli na nkosi, mwana na ngombe, moto mpe mpongo azali kopumbwa. Kasi bokoki komona na linyemia nini batelemi ndenge nini batelemi liboso na Nzambe wana epesi biso likanisi na bosanto na Nzambe. Sikoyo bazali kolakisa banani oke na etaleli na emoneli na kala nkosi azalaki mpona bokasi, mwana na ngombe mpona kotelemela moto, mpona mayele mpe mpongo mpona lombango. Boye bakoki komona nyonso ezingi bango, bayebi nyonso ezali koleka bango nde bazali pene na Nzambe koleka. Ezipelo na kozipaka bashérubin soki bolingi. Etaleli mosusu ezali oyo ete balakisi bizaleli na Kristo.
bomoni nkosi azali elembo na mokonzi. Yesu azali mokonzi. Mwana na ngombe nde azali kosalela, azali kobenda etindeli soki bolingi. Ezali mpe elembo na Kristo moumbu. Moto akokani azali na elongi na moto. Kristo akomaki moto mpona biso boye alakisi bomoto na ye. Mpe mpongo azali kopumbwa na makomi alakisami lokola elembo na bonzambe. Yesu alobi na kotombola bino mpe bokozala lokola mpongo solo ezali elembo na bonzambe. Ezali na ntina komona mokili na mokili na molili mpe na bilembo minei mpona banzambe na bango. Bongo soki Satana azalaki ezipelo na basheribe, sikoyo azali mwanje abenganama, boye alingaki kokoma likolo na oyo aleki likolo. Solo bomoni soki totali bilembo, tango mosusu tokangami na bilembo nyonso, kasi ebele na yango ezwami solo na makomi. Mpe Satana akokanisi yango mpona ntina na ye. Kasi na kiti na bokonzi na Nzambe, bomoni mwana na mpate na Nzambe azali mokonzi, azali mowumbu, azali moto, akomi moto mpona biso, kasi azali Nzambe. Wana ezali elembo. Soki bikelamu yango na bomo ibapesi nkembo na lokumu na matondi pai na mofandi na kiti na bokonzi wa azali na bomo ilibela na libela mibange nyonso tuku mibale na mine ibakweli bozo na mofandi na kiti na bokonzi mpe basambeli oyo likambo na tina monene. Azali na bomo ilibela na libela mpe babwaki mitole na bango liboso na kiti na bokonzi mpe balobi ete nkono mpe Nzambe na biso obongi kozwa nkembo na lokumu na nguya mpo ete oyo ozalisi biloko, mpo ete yo ozalisi biloko nyonso mpe mpona mokano na yo bizali mpe bisili kozalisama. Awa Biblia ezali polele na nani oyo azali mokeli. Biloko nyonso bizalisami na liloba na Kristo, na Yesu Kristo. Elobi Biblia, tokolobela yango na liteya oyo ekoya. Na loboko na mobali na mofani na kiti na bokonzi na monaki mokanda musili kokomama na kati mpe na sima mpe musili kokangama na bilembo samo 5:1. Na moni mpe mwaje makasi kosakola na mongongo wa makasi ete nani abongi na kokangola mokanda mpe na kokangola bilembo na yango na likolo. Boye ezali na ndamo na bato na lola na mokili na se na mokili na bongo moto moko te na bakufi azwami atako bazalaki malamu ndenge nini. Ata Abraham to mokonzi David to Adam ye moko moto moko te azwa maki oyo abongi kokangola mokanda na bilembo na yango. Sikoyo banani wana bato amonaki na lola. Awa tokoki kokanisa basheriben bazalaki banje, kasi mibange tuku mibale na mine. Malam Biblia elobi ete ntango Yesu asekwaki na bawei malita efungwamaki. Ezali boye te mpe mbuma na liboso basekwaki na bawei. Mpe Biblia elobi ete ntango akotaki na lola, ntango abutaki likolo amemaki bakangami na ye. Ezali solo te? Na solo bato basombamaki longwa bikeke basekwaki na liwa na ntango wana mpe babutaki na ye likolo. Biblia elobi mpe ete bato mosusu bazali na lola. Enoch ndakisa abutaki na kolekela na liwa te, azwamaki na lola. Ezali solo te? Elia lokola molakisi na ba oyo bakobuta na sima na mbonge na ye mpe abutamisamaki likolo na likalo na Nzambe. Ezali solo te? Eli azali mpe kuna. Nsima ezali na verse moko na ntina na mokanda na Jude wapi Mikael azali kobunda na Satana, kuwelela na Satana nzoto na Mose. Boye Mose azwaki liseko ekesani mpe abutamaki likolo. Yango wana Eli na Moïse bakokaki komonana na ngomba na bobaluki mpe kolendisa Yesu na ngonga na pasi na ye liboso na ye kokende na esika wapi anyokwamaki na ngonga na ye na suka.
solo ezali na ndambo na bato na lola elongo na bango na solo bazali na mibange tuku mibale na minei bazali kosala na ema na likolo lokola mibange tuku mibale na minei o bazalaki banani. Toyebi yango te, tokoki kokanisa Mose akoki kozala moko na bango, to Eli, to Enoch, kasi bankombo mosusu toyebi yango kaka te. Tokomona mokolo moko tokoyeba banani wana bazalaki. Kasi lisolo na motuya ema na mabele ezali elilingi na ema na lola. Kasi moto te azwamaki oyo abongi kokangola bilembo atako azalaki malamu na miso na Nzambe kino kobuta malikolo wana ezalaki bokeseni te mpo ete na lola pe na mabele moto moko te asilaki kozwama oyo abongi kokangola bilembo. Kasi esengo mingi eyano ezali. Apocalypse 5:4 ngai pe nalelaki mingi mpo ete moto moko te azwami oyo abongi kokangola mokanda soki kotala kati na yango. Awa mokanda oyo ekangamaki na bilembo sambo na ntango na kala bazalaki kosalela elembo na ntango na baromain mpona kokanga mokanda na mowei. Bamposa na suka na mokanda na mowei na bilembo sambo na solo soki nano efungama te bokaboli biloko ekokaki kosala bokaboli biloko ekokaki kosala mate mpe tobungisaki libela yango wana elekaki. Kasi soki efungamaki mpe bamposa etangami wana kosalama na mposa ekozala wana tokoki koso mbama. Wana tokoki koso mbama mpe ezali bobele moko atikaki bamposa na ye mpe mokanda na ye oyo abongi kozwa yango mpona solo soki okufi pe otiki bamposa na mokanda na yo ekokangama na oyo akofongola yango boni ezali bongo te mpona kosalela yango. Mpe soki moto oyo akoki kosalela yango nde akufi na bongo bokozala na motungisi mpona moto oyo akufi mpe akoki kosalela yango te kaka soki azali Nzambe mpe asekwisami na nguya na ye. Wow, tokokuta yango awa. Nde moko na mibange alobi na ngai ete kolela te tala nkosi oyo abimi na libota na Yuda ntina na David asili kolonga boye ye akoki kokangola mokanda na bilembo na yango sambo. Solo nyonso ebungisami te. Nzambe moto azali wana. Kati na kiti na bokonzi na moni boni ntina nini ezali mpona na ye kozala na kati na kiti na bokonzi na solo afandi na kiti na bonzambe. Malam afandi na kiti na bonzambe. Na bikelamu na bongo imine mpe kati na mibange na moni mwana na mpate kotelema lokola soki asili kobomama na maseke sambo liseke moko kiti na bokonzi kokonza na bikeke nyonso azali mokonzi. Soki botali na mokanda na Daniel bokomona liseke etelemi lokola mokonzi na mokonzi to bokonzi. Na miso sambo azali komona na bikeke nyonso mazali milimo na Nzambe sambo mitindami kati na mokili mobimba ndambo na mokili te. Verset 7 akei akamati mokanda na loboko na mobali na mofandi na kiti na bokonzi. Wana esili ye kokamata mokanda yango bikelamu na bomo imine mpe mibange tuku mibale na mine bakoyi liboso na mwana na mpate mpe bazalaki moko na moko na nzenze mpe na mbeki na olo etondi na mpaka oyo ezali mabondeli na bapetwi. Boye mabondeli na bapetwi elakisami lokola malasi mpe makoki na Kristo ekomisi mabondeli yango endimami na Nzambe. Elilingi kitoko tozali na yango awa. Mpe loyembo na lola ebuti na longwa kiti na bokonzi wana bango bazali kokumbamela mwana na mpate. Bayembi loyembo na sika ete obongi na kokamata mokanda yango mpe kokangola bilembo na yango mpo ete obomami ezali na eyano awa mpe na makila na yo osikoli mpo na Nzambe. Boye bikelamu na bomo imine oyo na mibange tukumine bazalaki koloba oyo boni bazalaki to bange bato to bange ekoki kozala bato. Pona nini? Mpo ete basombami na solo wana toyebi ete bato bazali na lola sikoyo oyo basombamaki mpe oyo bazali na lola bazali oyo babutaki na mbuma na liboso ndenge tosili koloba mpe misato oyo toyebi na oyo Biblia etangi oyo babutaki
to bazwaki lisekwa na kokesana. Mpo ete obomami mpe na makila na yo sikoli mpo na Nzambe bato na mikili nyonso na minoko nyonso na bikolo nyonso na mabota nyonso wana ezali kolongola kobwakisama nyonso. Boye ezali na bato mosusu bandimaka lelo ete lobiko ezali banda mbotama. Boni bomoni ezali na bato na ndenge wana mpo ete bato bazali kondima na lobiko banda mbotama. Bolobi nazali kaka na mobembo te na mobembo to nazali kaka na ekolo moko boye na bikisami. Bayuda bazalaki na kondima na ndenge wana. Ezali na mangoma ebele na mokili lelo bazali kondima ete babikisami lokola litomba na monene na bango. Ezali na kondima na bongo libanda. Lobiko nzela na nkombo, lobiko na nzela na ekoti, kasi na kozwa yango na nzela wana te. Bato mosusu bandimi ete soki ozali na bilamba kitoko wana obikisami, mpe bazali komitombola bongo na mokili. Obikisami na nzela na mbotama na yo te, obikisami na bilamba oyo olati te to na ndenge ozali kosalela yango to wana to bokonzi na yo. Obikisami na nzela na boyokani na yo na Yesu Kristo. Obikisami nde bongo. Na bongo ye moto asikoli biso na makila na ye na bikolo nyonso, minoko nyonso, mikili nyonso na mabota nyonso mpo na biso koloba te tozali malamu koleka mosusu. Mpe ozalisi bango bokonzi na banganga mpo na Nzambe na biso mpe bakozala bakonzi na mokili. Bakozala bakonzi na mokili. Makomi kitoko tokokonza mokili. Na moni mpe na yoki mingongo na banje mingi bazingi kiti na bokonzi mpe bikelamu na bomo imina mpe mibange moto ya na bango ezalaki makasi na mkoto, makiasi na nkoto na nkoto. Tokolobela moto ya oyo. Balobi na mongongo makasi ete mwana na mpate oyo asili koboma maabongi na kozwa nguya na misolo na mayele na makasi na lokumu na nkembo na makasi. Boye bozali na emoneli oyo kitoko na lola elakisi ete elonga na suka ezali na nani? Na Yesu Kristo. Na solo tokoki kobanga eloko te. Ezali na ntina komona Nzambe kopesa biso emoneli oyo. Nsima abaloli yango mpona koyebisa biso oyo ekoya na mokili. Pe yango mibale ebendani makasi kino ekomi kobangisa. Kobangisa mpenza. Kobangisa mpenza. Mpe moto akoki kondima ete bo Kristo epolisami la likambo oyo. Boni boyebaki ete elonga monene koleka na komona na miso mpona Satana ezalaki kokweyisama monene mpona ye. Tango abakakisaki Yesu na ekulusu wana azalaki molongi na nguya mpe nkembo na ye kasi na solo asukisamaki. Mpe ekozala na lingomba mobimba na bakristo. Kokweyisama monene na miso ekobongolama na nzela na nguya na Yesu Kristo na elonga monene oyo mokili nano etikala komona te. Bosala keba. Yesu azali likolo na nyonso. Mpe ntango tokokoma na mateya na biso ekoya bokamisa maloba oyo mpe ekozala na makambo tokolobela oyo ekobangisa kasi tokoki konganga te tokosepela tokoyemba nzembo po toyebi suka na yango. Mpe na yoki biloko nyonso bizalisami oyo na likolo mpe na mokili mpe na se na mokili mpe na mai monene ezali elembo na bato na mikili na biloko nyonso na kati na yango lokola koloba ete na mofali na kiti na bokonzi mpe na mwana na mpate masanzoli na lokumu na nkembo na makasi libela na libela. Ekozala bokonzi na mokili mobimba na libela. Bikelamu na bomo emine basheriben balobi ete bobele bongo mpe mibange oyo basikolami babokanisa bakwei kosambela oyo azali libela na libela. Ok. Wana biso kolonga na emoneli na kiti monene na bokonzi tokei na lisolo na mbalata na apokalipse. Bofungola mina bilembo. Na monaki mwana na mpate wana ekangoli ye monoko na bilembo. Ekangeli ye moko na bilembo sambo. Apokalipse 1. Amoni mbalata moko mofanye na yango na mbalata mpembe. Abimi kolonga mpe kolonga lisusu. Awa tokomona biteli na ntango sambo.
boye biteni na ntango ezongeli solo oyo tosili komona ntango tolobaki na Mangomba Sambo. Mpo Mangomba Sambo elobi na biso mpona lolenge na lingomba na Nzambe na mabe na yango. Nzambe abombi eloko moko te, ayebisi biso oyo ekokomela lingomba. Bongo na bambalata oyo balakisi likambo mosusu. Bakozongela kaka biteni na ntango moko wana, kasi ekolobela mingi nsango. Bopanzi na nsango malamu, kasi mingi te lolenge na lingomba oyo ekopanza nsango, kasi solo nsango oyo ekopanzana na mokili. Mpe Satana na solo atelemeli nsango yango lokola azali koloba mpona mwana na Nzambe, ayini yango na motema moko. Na bongo mbalata oyo mpembe abimi. Boni langi pembe ezali nini? Ezali kolakisa nini? Bosembo. Biblia elobi yango na biso ezali kolakisa bosembo. Mpe moko te azali sembo, bobele nani? Kristo. Azali mpe na litimbo. Boye ezali na ebele na bilembo oyo tosili komona kuna. Mpe ezali na mofani mosusu na mbalata oyo na mbalata motane. Mpe ezali na oyo moyindo mosusu na langi lokola mpondu, mpe mofandi na yango abiangami liwa. Sikoyo banani wana bazali bambalata, bafani na mbalata. Apocalypse 6:1-2. Na monaki mwana na mpate wana ikangoli ye moko na bilembo yango sambo. Natani mpe na moni mbalata pembe, mpe mofandi na yango azalaki na litimbo. Ezali na elembo awa motole, ezali awa elembo mosusu epesami na ye. Mpe abimi kolonga mpe kolonga lisusu. Boye ezali awa na etumba. Ezali na etumba. Obimi mpo na kolonga na ntango na etumba. Psalm 64:7 ekopesa biso elembo, kasi Nzambe akobwaka mbanzi epai na bango. Nani akobwaka? Nzambe. Bakozoka pota poasa. Sikoyo nani wana azali na litimbo? Ye Nzambe. Yawe oyekelaki nde bibale nkanda. Nkele na yo ezalaki mpona bibale, soki ete kosilika na yo ezalaki mpona mai na monana, wana etambolaki yo likolo na mbalata na yo, likolo na likalo na yo na kobikisa, olongolaki ezipelo na litimbo. Tozali na elembo awa, malako na yo epai na mabota ezalaki liloba na solo, sela opasolaki mokili na bibale. Habakuk 3:8-9. Bongo awa tozali na elembo kitoko. Boni Nzambe azali na ntina na kolonga mokili na makanisi na bato te. Sango yango oyo ezali liloba na Nzambe, mpe elakeli mabe nde moko ebwakami. Mpembeni sango malamu na motema. Mpe sango na liboso oyo ebimaki ntango Yesu abandaki lingomba na ye na ebandeli, ezalaki sango na lobiko na nzela na Yesu Kristo. Mpe ebimaki na nguya na peto nyonso, mpo Nzambe apetolaki mpo na ye moko bato oyo bakokaki kotelema ngwi mpo na bosembo na bosolo lingomba na liboso. Boye bopanzi sango malamu oyo ebimaki ezangaki elembo mabe. Moto nyonso ayebaki ete Yesu Kristo azali nkolo. Bobele ye akoki kobikisa, mpe na nguya na makila na ye tosikolami. Ezali lisolo oyo ekendaki na mokili mpona komema bopanzi na nsango malamu. Na solo ezali kondima na elonga. Mpe elakisi kondima na peto. Mwasi pembe, mwasi alati pembe na Apocalypse alakisi bosolo na mpeto na yango. Mwasi oyo asombami mpe asikolami na kati na makila na mwana na mpate. Ezali bongo soki bozali kotelema ngwi na kondima lokola moboko, mpe soki bokobongwana te longwa na elikia na sango malamu eyokaki bino, sango oyo esili kosakolama epai na bato nyonso na se na likolo. Colossiens 1:23. Likambo na ntina monene, soki bondimi sango mpe bokangami na libanga na ndenge na kobendana te, wana bofandi na bosolo. Mpe na lolenge wana nde kofanda na kati na bosolo na kobendana te. Bokoyeba liloba na Nzambe mpe kolia yango, wana elingi koloba kokotisa na kati mpe kosalela yango. Mpe tokomona ete kofanda na kati na bosolo na ndenge na kobendana te ezali likambo moko na ntina koleka oyo tokolobelaka na mingi te.
na bongo elembo na mibale efungwami, mbalata motane ebimi. Motane ezali langi na nini? Na mbeka. Ezali langi na mbeka. Ezali langi na mbeka. Wana ezali bino kotala mangomba sambo, lingomba na liboso ezalaki Efeze. Bokanisi? Ezalaki lingomba ezalaki na nyonso kitoko, ezalaki na mate ya mpeto, bazalaki na bososoli mpe bakokaki koyeba banani bamibyangaki bayuda bakristo, kasi bazalaki te. Mpe bazalaki komeka kokotisa ata na ebandeli boyema te na mabe, kasi bososoli etelemelaki bango. Nsima lingomba mosusu ebimaki ebyangami Smir. Mbokanisi yango? Mir nini elekaki kuna? Ekomaki ntango na monyoko monene, mpe makila esopanaki. Boye awa makila esopanaki, mpe ntina na bosopani na makila ezalaki mpo ete Satana akokanisi lisolo na sango malamu, mpe azali kosala nyonso akoki mpo na kobebisa yango. Ba oyo bakangamaki na bosolo bazalaki kosepela kokufa na esika na kobwakisa yango, kasi ba oyo bakangamaki na bosolo te basalaki nini? Babandaki koyoka na mabe. Na bongo nzela na boyokani mabe efungwamaki, malembe pe sango na mbalata motane ebimaki. Mbalata mosusu motane ebimi, nguya epesami na mofandi na yango ete alongola kimia na mokili, na ntina ete bato babomana, mpe mopanga epesami na ye. Sikoyo mopanga ezali nini? Liloba na Nzambe. Wana nde likambo liloba na Nzambe ebimi elobi likambo, wana ememi etumba, mpe etumba etondi na mpasi. Etumba ezali komema na liwa, mpe bato mosusu balembaka na yango. Boye kondima ebebisami na makila nde oyo elandi. Ezali ntango na monyokoli monene, monyokoli na barome na mokonzi Nero, mpe tolobelaki yango ntango tomonaki mangomba nsambo. Na bongo ezwi eteli na ntango moko longwa wana kino ntango na Constantin, ntango monyokoli ezalaki lolenge na kopekisa bopanzi na sango malamu. Wana ekangoli ye elembo na misato, na yoki ekelamu na bomoi na misato koloba ete yaka. Natali mpe na moni mbalata mwindo. Mofandi na yango azalaki na emekelo na loboko na ye, na yoki mongongo lokola kati na bikelamu na bomoi mine koloba ete kopo mibale na masangu denali moko, kopo motoba na loso denali moko, kobebisa mafuta na vinyo mpete. Ezali na bilembo awa na ntina. Solo ezali na emekelo. Mpelangi ezali mwindo. Sikoyo, mwindo ezali solo kobendana na mpembe. Ezali bongo te? Solo eloko moko eyei kobebisa mpembe na bopanzi na sango malamu peto, ekomi mwindo. Ezali na biloko mosusu ekomonana na mpasi, vinyo na mafuta. Sikoyo bilembo ezali wana elakisi bopanzi na sango malamu. Bomoni masangu ezali elambo, bomoni masangu ezali elembo na Yesu Kristo. Yesu Kristo abotami na Bethlehem. Bethlehem kitunga na mapa. Yesu alobi nazali lipa na bomoi. Yesu azali lipa na bomoi ekiti longwa likolo. Na solo lipa na kati na mobulu. Mpe loso ezalaki bilei na liboso oyo babuki na Israel. Likabo na loso. Na solo ebele na makabo ezalaki mipiko na loso. Pe elakisi lisekwa na Yesu Kristo. Nzoto na Yesu Kristo ezali bopanzi. Na bongo masango na loso ekomonana na mpasi. Lisolo na sango malamu na lobiko kati na Yesu Kristo epekisami. Kasi Nzambe azali nanu na musala, alobi kobebisa mafuta na vinyo te. Mpona nini mafuta ezalaki wana? Ezali elembo na Molimo Mosanto. Bazalaki kotia yango na ememeli na mwinda, mpe bato na mokili bako kikozwa mpo na bosolo.
vinyo ezali elembo na mateya. Yesu alobi bokoki kotia vinyo na esika na mbeki na kalate. Vinyo na sika na mbeki na kalate bokoki kutu bokoki kokotisa sango monene na lobiko na kati na Yesu na mbeki oyo ekoki komema yango te. Na solo vinyo ezali elembo na sango malamu. Yesu alobi lisusu ngai mowiti na solo bino bitape. Yende apesaki biso bomoi na nzela na bopanzi na sango malamu na ye. Na bongo ezali makambo epekisami boyokani na mabe soki bolingi. Boye mbalata mwindo elakisi na solo ntango oyo liloba na Nzambe ekomonana na mpasi. Ezali ntango boyokani na mabe ekokota. Ezali ntango oyo Constantin akangisaki kipakano na bokristo. Na solo kondima ebebisami soki tolandi eteni oyo na ntango. Bokeba na ntina na bino mpenza mpe na ntina na etonga mobimba bozala babateli na lingomba na Nzambe. Ngai nayebi ete na yauli bakokota bango bayauli bakokota kati na bino. Na bayauli bakokota kati na bino. Na bongo ndenge nini na ebandeli na kati na lingomba mateya oyo esengaki kobebisa lingomba ekotaki? Okay. Na ebandeli kaka na ebandeli ezalaki na moto moko nkombo na ye Simon Magus. Boyebi ye lisusu na kati na Biblia akanisaki akokaki kosomba nguya na Nzambe na mosolo na ye. Bokanisi yango pe Pierre agangelaki ye mpo ayokaki nkanda mingi. Mpe Simon Magus azalaki moto na Samari. Azalaki kosalela bwanya na Babilonien. Mpe soki tokoti na lisolo na kala ndenge tokokota na yango ekoya yende abimisaki gnosticisme. Mpe gnosticisme ezali likanisi oyo wapi Yesu akitisami koleka oyo azali kino tokoki kokoma minene koleka oyo tozali. Na mokuse gnosticisme ezali nzube na mosoli na bokristo na ebandeli. Mpe gnosticisme nde likanisi ezali kokonza lelo ndenge tokomona yango na mateya ekoya. Ekulusu na Kristo ezalaki bokabwani na makambo. Kasi ebwakaki likambo na solo na se mpe esalaki misala mpe elekaki. Daniel 8:12 bokonzi moko esengaki ebima oyo ekobebisa bopanzi na sango malamu. Lobiko na nzela na Kristo elongwaki mpe etikaki esika na mikano na lingomba. Na bongo ezalaki na ntina oyo ekomaki. Mpe lingomba emitelemisaki lokola molobeli kati na moto na Nzambe. Na esika na kolekela mbala moko na Kristo bozalaki kolekela na lingomba. Mokolo moko na mawa. Nzambe apesaki mibeko na ye, moto amipeseli makanisi na kobongola mibeko na Nzambe mpo na kosilisa bamposa na ye. Yango wana tozali na Saint Pierre na esika wapi Jupiter azalaki. Na solo ekomaki longo na tempelo na Jupiter. Na mangomba Marie akomi molobeli. Mpe lingomba ezali kolakisa ete moto akoki kobikisa mate ebobele na ngoya na Marie. Ezali likambo mosusu. Boye makambo oyo nyonso ekotaki mpe ezalaki sangisa na kipakano na bokristo. Biblia elobi polele mpo ezali te na nkombo mosusu na se na lola ata na mabele oyo na nzela na nani bokobikela bobele na nkombo na Yesu Kristo. Nkombo mosusu ezali te. Bongo balobeli nyonso mosusu wana bakomi kobima. Mpe esika wapi kipakano ezalaki na ebele na banzambe babimisi ebele na basanto. Na bongo soki ozalaki na likambo na bomoi na yo okokaki koyambala moko na nguya lobiko na nzela na misala mpona kokota na lola. Kutu koleka wana okokaki kodefa na nguya eleki na baye bakendaki liboso na yo. Yango nde mateya na Moyen Âge ezali mpe mateya na lelo. Na bongo okokaki kodefa ndenge olingi kozwa kutu mobimba na nguya na bansanto oyo bakenda liboso mpona kokokisa liboke na nguya
na yo. Boni oyo ezali na Biblia. To moto nyonso akotelema liboso na esambiselo na Nzambe mpe koloba na oyo asalaki na musuni. Iyo to te, iyo na solo. Na bongo basanto nyonso basalami, mpe na solo basanto bakomi bato na boyebi mingi. Mpe boyebi oyo ezali ndenge moko mpenza na oyo bozalaki na yango na kipakano. Nzambe moko azalaki na mosala na kobatela yo na makambo na mosolo. Mpe bozalaki na bazambe ebele. Nzambe moko lelo soki ozali na posa na kosala mobembo, malamu ezali malamu kozala na Monsanto Christophe pene mpo na ndenge na boyebi mpo na kosalisa yo na mobembo. Boye ezali lingomba na boyokani mabe. To azali nkolo na bankolo, to azali te wana nde esengi biso to pona. Ebongi na biso to pona. Wana ezali biso kokota na eteri mosusu na lisolo na bafani na mbalata na Apocalypse. Tokomi na mbalata na langi lokola mpondu. Oyo elakisi liwa. Na solo ezali na mbongwana na eteni oyo na ntango bopanzi na sango malamu ekomi mwindo. Ezipami na boyokani mabe kino na kufa. Sango malamu ekufaki. Biblia elobi yango boye okosala ekeko mpona yo te soki elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te na to na mai na se na mokili te okokumba mela yango te to kosalela yango te. Exode 24:5. Makomi moko na mobulu na mibeko zomi. Sikoyo bokoloba nini na kolongolisama na yango mpe na kobakisama na yango na ebakeli. Malamu soki botali mokanda na katechisme na lelo bokomona mobeko oyo elongolami mpona kopesa nzela na makambo mabe oyo ezalaki kala. Constantin nde moto abandaki kozwa mikano oyo ekokangisa makanisi na bato. Boye na esika na koyoka mpe na kondima liloba na Nzambe mpe kozwa mikano na bino efandisami na liloba na Nzambe, moto akomaki kosala mbeko mpona likambo ye oyo. Mpe Constantin nde moto na liboso asalaki mibeko na mokolo na kopema ndakisa na ekeke oyo na boyokani mabe mokolo na bapakano na moi ezwaki esika na sabata na Biblia. Likambo moko na ntina koleka ekomaki wana. Lingomba na liboso babatelaki sabata. Ezalaki na bisika mibale wapi sabata etosamaki te na lingomba na liboso. Moko ezalaki na Alexandrie wapi etelo na bofuluki lukoleka ezalaki oyo ekomaki efandelo na gnosticisme nsima. Mpe mosusu ezalaki na Rome. Mboka oyo mibale ezalaki bifandelo na bansambela na moi. Ezali na ntina komona ete ntango Alexandrie ebebisamaki, mbongwana na bokonzi ekendaki na Rome. Mpe na suka epanzanaki na mokili mobimba. Bongo na ekeke oyo na boyokani na mabe, mokolo na Nzambe moi ezwaki esika na sabata na Biblia. Na yango Eusebius alobi na biso ye azalaki mwepiskopo na ntango wana na Constantin. Alobi Constantin mpona kondimisa nsambela na sika na bapakano akotisaki kati na yango epakolami na libanda oyo ezalaki na oyo na bango. Le développement de la doctrine chrétienne, page 372. Yango wana babandaki kosala bongo basalaki boyokani na mabe na makambo wana. Arthur Stanley alobi mosolo na palata na Constantin ezalaki mopanzi moko na maletele na nkombo na Kristo, na mopanzi mosusu ezalaki na elongi na Nzambe moi. Mpe akokaki komeka kotika te bokonzami na monzoto engengaka. Nkombo moko na ntina monzoto lelo tozali mpe na bato bazali komimonisa lokola minzoto engengaka ba oyo bangengaka.
ezali pe na lingomba mu oyo babyanga makabato bangengaka to ba Illuminati tokolobela makambo wana na mateya ekoya boye ezali awa na boyokani mabe ekotaki kotika na nkombo na kala na bapakano oyo dies solis to dimanche ezali mingi mpo na bosangani na kipakano na bokristo na ntina nini mokolo na liboso na mposo Constantin apesaki bato na ye bapakano na bakristo lokola mokolo na bule na nzambe moi. Histoire de l'église orientale nde mokanda P184 na solo ezali likambo esalama kala tokoki kohanga na yango te yango nde esalamaki mpo ete na mikolo motoba elobi biblia yawe akelaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango boni liloba ebundisami lelo na bato na boluki kino iyo to te ndenge bokoki kokanisela yango ezali mpasi kokuta lelo liloba moko na liloba na nzambe ezangi kobundisama te na mikolo na biso oyo lelo mpe na ekeke oyo tozali mpe apemaki na mokolo na nsambo yango yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango Exode 20:11 boye ezalaki awa na balandi na boyokani mabe oyo ekotaki babongolaki elongi na bokristo sikoyo ekozala ndenge nini mpo na bakristo na motuya oyo balingaki kosalela kaka na liloba na nzambe elobaki nini ekomelaki bango balimwisamaki na etando na mabele babomamaki na mopanga mpe lisolo na oyo elekaki ezali mabe koleka lisolo na somo koleka oyo tokoki te kokanisa na mokili lelo. Wow! Lingomba na liboso ezalaki wapi? Boni. Bokristo ebandaki na Rome, iyo to te? Ebandaki na Jerusalem? Ebandaki na Jerusalem. Kuna nde ebandaki. Kuna nde bokristo ezali na efandelo na yango. Mpe epanzanaki na Moyen-Orient. Paul ateyaki mingi wapi? Akendaki na Rome mpona kokufa kasi wapi atiaki mangomba, atongaki mangomba na Asie Mineure. Kuna nde esika ateyaki. Mpe kuna nde lingomba efulukaki, mpe lingomba efulukaki na etando nyonso wana oyo ezali Irak, Iran, Pakistan, mpe bisika nyonso oyo kino Inde. Yango nde Biblia elobi. Mpe na Egypte, likolo na Afrique, kuna nde bokristo ebotami. Lelo bokristo elimwisami na bifandelo na efandelo na yango, mpe bazongisi na esika wana sambela mosusu ekesani na mobimba oyo ezali kowanga na Kristo na bonzambe na ye. Likanisi moko na ntina tokomona wana kala mingi te. Pe Nzambe apambolaki mosokolo na sambo mpe mokolo na sambo mpe abulisaki yango mpona mokolo wana apemaki na mosala na ye asalaki. Encyclopédie catholique elobi lingomba na nsima yango kobongola mokolo na kopema na sabata na bayuda to mokolo na sambo na poso na kotinda yango na mokolo na liboso esali ete mokolo na mobeko na misato ekomi dimanche lokola mokolo ekobulisama lokola mokolo na nkolo. Encyclopédie catholique volume 4 page 153 malam. Mpona nini mobeko na misato, mpona nini te mobeko na mine ndenge ezalaki na Biblia? Mpo balongolaki mobeko na mibale oyo elobi okosala ekeko mpona yo te. Sikoyo boni wana ebebisi liloba na Nzambe te? Wana ezali kobalola makomi na bule te? Na solo iyo balongoli kaka bokonzi na liloba na Nzambe te oyo elobi kanisa mokolo na sabata mpona zali mokeli na yo mpona keli yo. Balongoli yango mpe balobi te na koponela bango na ntina na ntango bokosala yango nazali mokonzi na sika na bomoi na bino. Wana ezali lisusu likambo na mokolo te lokola mpe likambo na bokonzi. Nani azali mokonzi? Oyo asali mobeko nde azali na bokonzi. Oyo azali kobongola mobeko azali na bokonzi koleka oyo na liboso. Iyo to te? Awa ezali na bokonzi moko elobi nazali na bokonzi koleka Nzambe na kobongola yango. Ezali likambo na bokonzi. Bosakala na Nzambe te.
banganga na ye basopaki mobeko na ngai mpe bayeisaki biloko na bule na ngai mbindo, bamoni kokesana kati na biloko na bule mpe biloko na pamba te, mpe bamoni si kokesana kati na biloko na mbindo mpe biloko na peto te, mpe babombi miso na bango na ntina na basabata na ngai, boye ngai natiolami na kati na bango. Ezekiel 22:26. ezali maloba moko na ntina na bongo babebisi basabata, bamoni bokeseni na kati na biloko na peto na biloko na mbindo, bokangama moke. Balakisi biso bokeseni te, ezali te bokeseni na sikoyo soki ezali lokuta na basi soki botangi version to belobi kutu wana na bongo Yesu alobaki ete biloko nyonso ekomi mpeto. Version to belobi yango, version King James elobi yango te, kasi version to belobi yango likamo na ntina tokokota na mozindo na yango, ezali mpasi sikoyo, ezali kaka mpona kopesa bino mposa. Boye mbalata mwindo elakisaki ntango na boyokani mabe oyo makambo ebandaki kobongwana, mpe na mokalo na mbula 538 bokonzi moko ebimaki. Mwepiskopo na Rome azalaki na bokonzi na kokoma mobongisi na batomboki wana, elengi koloba akomaki mokonzi oyo akokonza lisosoli na bato. Likambo na ntina nzambe te moto azwaki esika, mpe ntango moto azwi bokonzi na nzambe, nsango malamu ekufi. Mpo Biblia na ngai lobi ezali na nkombo mosusu te oyo bokobikisamela, mpe Biblia na ngai lobi ezali na molobeli mosusu te bobele Yesu Kristo moto. Pe Biblia na ngai elobi lisusu soki moto asumuki tozali na molobeli, mpe molobeli nde Yesu Kristo. Kasi awa tozali na molobeli mosusu, esengi tokende esika moko boye mpona kozwa bolimbisi. Mpe tozali na moto oyo alobi na biso oyo ezali malamu na oyo ezali mabe, oyo ezali koyokana na liloba na Nzambe te, ezali mobulu, oyo ezali mobulu mpenza. Wana ekangolaki ye elembo na mine inatali mpe na moni mbalata na langi lokola mpondu, mpona mofanya na yango nkomo na eliwa, mpe ewelo ebilaki ye penepene, Hades, Lilita, oyo ezali lisolo na mawa na ndenge lisolo na sango malamu na lobiko ekomaki kinokufa. Bokonzi likolo na ndambo na mine na mokili epesami na bango. Boye bokonzi wana ebwakisi bopanzi na sango malamu ekonzaki ndambo na mine na mokili. Likambo moko na ntina boni lingombani na bakristo ekonzi ndambo na mokili. Wow. Mpona koboma na mopanga ezali liloba na sika, mpe mopanga na bosakoli na nzala mpona nini? Nzala na nini ezali na mboka? Nzala na liloba na Nzambe. Lingomba na moyenage ebwakisaki liloba na Nzambe, iyo to te boni ebwakaki Biblia. Ezalaki lisumu na liwa kozala na Biblia to kotanga yango, iyo to te. Iyo lisolo endimisi yango na lobi na ntina na moto te, nazali koloba na ntina na mabongisi oyo ezali na nsima na mabongisi, ezali na ebele na bato bazali na nzala na bosolo na mboka nyonso na mokili. Mpe na ndimi ete Nzambe ayebi ete bato ebele bazali na ye mpo bazali kosalela bosolo oyo bazali na yango. Bongo tosundola bango te, tozali kolobela mabongisi, ezali mawa, bokonzi na mawa. Tata na ngai alingaki kozala nsango na katolike romain, azalaki katolike na solo mpenza, na bokolami lokola katolike, mpe nakomaki mowangani na Nzambe, kasi nakomaki lisusu katolike. Mpe ntango nakutaki Biblia namonaki ete ezalaki na makambo ebele oyo ezalaki na Biblia te, esengaki na pona na ndimi ete moto nyonso esengi akoma na ntango na kopona kati na kotondisama na mateya na bato na kotondisama na mateya na Nzambe. Na kufa
na banyama na yauli na mokili. Siko bato boni abomi na mopanga ezali bosakoli oyo asali, azali koboma na nzala na liloba na Nzambe, mpe abomi na banyama nyama. Na Daniel ezali bokonzi. Banyama minei omoni bazali makonzi minei na makobima na mokili. Daniel chapitre 7. Solo abomi na bokonzi na politiki. Lingomba na maenage salaki yango iyo tote. Iyo bozwa bavaudouin balimisamaki na etando nyoso na mokili. Balbijoua na France. Boyokani na liboso kati na mboka moko na Europe na bokonzi na Rome esalamaki na bafranc. Clovis yende mokonzi na liboso alongaki asepelaki na likambo wana. Mpe batelemelaki nyonso babebisamaki. Batelemeli nyonso babebisamaki mpe sango malamu ekufaki. Moto azwaki esika na Nzambe. Na bongo bakristo na sika na kotala na mosika na makanisi bazalaki kaka bapakano na kalawana. Komata na bango na mangombe esilisaki kipakano te. Kasi bapakano babatisamaki balakisaki ete kipakano ebebisaki mposa na malamu na bokristo oyo ekomaki na bolembu. Les siècles du christianisme, une histoire concise, page 58. Lisolo na kala elakisi makambo oyo, kasi mawa mingi nakoki kobongola yango te, ezali makanisi na ngai te. Nazali koloba na bino kaka oyo mokanda na Apocalypse elobi mpona makambo oyo. Kondima ekufaki. Mpe bokristo na miso ezwaki esika na kondima kitoko na kati na mwana na Nzambe. Boyebi tango nazalaki katolike, nasalaki kofanda na lingomba. Mpe nayebaki ete na kotalia na Mateya, moto azalaki na tempelo azalaki Nzambe. Nakokaki kobondela ye. Nafandaki mpe nalobaki, pona nini oyanoli ngai te? Pona nini te nakomema na yo makambo na ngai mpe koloba na yo lokola moninga? Likambo nyonso ezali mobulu. Boni olingi osolo na Nzambe? Loba awe Maria mbala zomi tata na biso mbala moko, awe Maria mbala zomi tata na biso mbala zomi, awe Maria mbala zomi tata na biso mbala moko, mpe bondela na chapele mpe silisa nyonso na kotubela na kondima. Soki nanu ozwi yango te, bandela yango, bandela. Soki osali mingi ezali malamu. Boni wana nde kosolola na moto? Wana nde kosolola na moto lingi? Boyebi moto azali na mposa na kosolola na Nzambe. Moto azali na mposa na kosimba mpe koyoka loboko na Nzambe. Mpe moto apimelami kitoko mpe pepele na lisolo na Nzambe. Libondeli ekitiselaka biso Nzambe te, libondeli ebutisaka biso na Nzambe. Boni wana ezali te bososoli malamu na botombami. Totikali awa na makambo na mokili tozangi eyano, nzoka Nzambe azali kaka na molai na libondeli moko. Soki tolobi nkolo nazali na likambo, boni nakoki koya epai na yo? Nandimi ete nkolo akopesa litoi mpe akoyoka liloba moko na moko oyo etungisaka biso. Tokoki komema makambo na biso minene to mike mbala moko na Nzambe. Tozali na posa na makambo mosusu te, ezali solo kitoko. Mpe ntango tokokuta ye nde likambo ezali te. Oh esengo monene, makambo na esengo, makambo kitoko ezali. Soki bolingo ezali te, eloko moko te ekozala. Salomo alobaki nini? Malamu kofanda na ndako moke na esika na kozala na ndako etondi na bilei ebele. Ndako etondi na bilei kitoko soki ezangi bolingo ezali na ntina te. Malamu kozala mobola na bolingo na esika na kozala na mozwi otondi na bolingo na esika na kozala na bozwi otondi na mawa. Ezali mabe te kozala mozwi. Nzambe apambolaka mpe bazwi, kasi bolingo na mosolo nde nkelo na mabe nyonso. Soki botie bolingo pembeni wana bokomi na likambo. Nsima boyokani na lingomba na bokonzi na mboka,
bakambi na mboka basalisaki mpona kokolisa mateya bokristo ekomaki sambela etiamaki na bokonzi na Rome mpe ezwaki esika na kipakano. Bokristo ndenge ezalaki na ekeke na molili ekokaki kobiangama kipakano ebatisamaki. Histoire de l'église siècle 2 chapitre 2 section 7. Ezali maloba ebimi na monoko na lingomba yango moko. Balobaki kutu Nzambe pa na kufaki te abatisamaki. Boye kipakano ezali kokonza mokili lelo ekomi kotombwama na bonganga likolo na moto. Ezali likambo na diabolo oyo nano ekoma te na lisolo na bato. Boyebaki yango kotombola eteni mpona kokonza lisosoli na bamosusu. Tozali na likambo moko wana lelo. Ezali na bato moko bandimi ete mpo bayekoli bonzambe bazali na nguya na kokonza lisosoli na bino. Elo moto nyonso azali na nyongo na Nzambe moko. Biblia elakisi biso likambo mosusu te kaka soki bobongoli Biblia tokolobela yango. Bazali kobongola yango na esika moko na oyo na kala te wana ezali kaka malamu. Bokoki kotanga Biblia na kala na litori na ndingo na alma ezali monene. Bokoki kotanga Biblia na barmenye. Bokoki kotanga ata Biblia nini longwa Russie kino Serbie esika nyonso na mokili bokomona yango malamu mpe awa. Kasi ezali na likambo na sima wapi bozali na kotombwa mawana bonganga likolo na bato nyonso. Likambo na ndenge wana ezali na Biblia te. Nzela na bayenge bene ezali lokola pole oyo ekongenga lisusu mpe lisusu kino mokolo na malamu koleka. Proverbe 4:18. Boye pole na bosolo ekokota na molili. Nzambe akoki kotika te sango malamu na ekufa. Yango asengaki asala elongo moko. Esengaki asala elongo moko. Lingomba nini elandi ezongisaki pole mpe liloba na bato bokanisa mangomba nsambo. Tozalaki na lingomba elandaki sarde mpe elakisi reforme kobongola oyo ekufaki. Ezali mpenza likambo na motungisi te. Wana ekangolaki elembo na mitano namonaki na se na etumbelo milimo na bango basili kobomama mpona liloba na Nzambe mpe mpona litatolaki bango bangangaki na mongongo makasi ete kino ntango nini ye nkolo mosantu mpe na solo okosambisa te mpona kobukanisa bango bafandi na mokili na ntina na makila na biso. Boni bilembo oyo na molimo ezali na etumbelo ezali kuna etondi to makila oyo na basanto nyonso engangi na Nzambe. Ntango nini okosala likambo mpona oyo na ndimi wana nde elilingi tokomona awa. Bato nyonso bakufi mpona kondima bango nyonso babikisamaki mpona kondima na bango bangangi na Nzambe. Elamba mpembe pesami na bango moko na moko mpe elobami na bango ete nano mwa ntango moke bakopema mpongi mwa ntango moke kino ekokoka motuya na baninga na bango bawumbu na bandeko na bango baoyo bakobomama lokola esili bango mpenza kobomama. Nzambe alobi nazali likolo na nyonso ekobeba kasi kozela kino bato nyonso bisika nyonso na lisolo oyo bakokufa mpona kati na kondima mpona kondima basangana na nsima nde bokonzi ekoya. Bongo ezali na bisaleli na monyokoli basalelaki eloko te ekokaki ekopekisa bopanzi na sango malamu. Boni boyebaki ete bisaleli mosusu bazalaki kosalela yango kino mbula 1974. Likambo na ntina Franco na Espagne asalelaki bisalelo oyo kino bambula 1970. Balingami awa ezalaki ngai na posa monene kokomela bino mokanda na ntina na lobiko na biso pe na bino namoni ete ekoki na ngai kokomela bino mpona koyikisa bino mpiko ete bobu nanela bindimeli bipesameli babulami mbala moko mpona libela. Botika te zambi bato mosusu basili kokota na nkuku bazali batioli na Nzambe bakobalolaka ngolu na Nzambe na biso kino bosoto bakowanga na ye mokonzi moko mpeza na mpe nkolo na biso Yesu Kristo. Jude 3:4. How boye kaka wana na lingomba na liboso lisumu ekotaki kasi bawanganaki nani? Yesu Kristo. Bobele nkolo Nzambe mpe nkolo na biso Yesu Kristo na bongo mbongwana esi ekotaki na lingomba oyo na liboso. Likambo monene
mpe tokomona nini basalaki mpo tokokota na mozindo mpo koyeba ndenge nini etali biso lelo mpo ete bato oyo na mayele basali biso likambo moko wana mpe tozali komona yango te. Boni ezali mawa te? Bongo Nzambe ayebi biso lokola biteni na mabele elandani na kozipama moko na moko eteni likolo na mosusu likokani na lokuta etondisami na lingomba. Le pape le concile page 117 kaka te mate na lokuta oyo etombolaka moto likolo na Nzambe, kasi mpe makomi na lokuta oyo ebebisaka solo liloba na Nzambe. Kasi ezalaki na baalbijoa wapi bazwaki makomi na bango? Bazwaki yango longwa na lingomba na Siri, longwa na efandelo na Bokristo. Bazwaki yango longwa na Rome te, bazalaki na makomi ndenge eumelaki na kati na bikeke. Ezali na ntina komona ete bato nyonso uta na mboka nyonso oyo bazalaki na makomi. Kasi ezalaki na makomi mosusu bazalaki kosala na Alexandrie mpe na Rome, mpe tokolobela yango na liteya mosusu. Pe bato oyo bakomisaki liloba na Nzambe ekimelo na bango, pe bateyaki yango wana nkanda na mokili ekweyelaki bango. Babetamaki makasi koleka, babwakamaki na lobwaku. Kasi sango malamu ekokaki kokufa te oyo ezali tempelo moko, kasi sango malamu ekokaki kokufa te oyo ezali tempelo moko na Vaudois. Mpe mesa na mokomi na Biblia ezali awa, mpe malembe lokola kondima etombwamaki lisusu. Na mbula 1370 bokonzi na Biblia eteyamaki na nguya na Wycliffe. Na mbula 1400 botosi epai na Nzambe, kotosa Nzambe na esika na moto. Mpe nani akufaki mpo na kondima na ye? Jean Hus. Botala bato balati mpembe. Nsima lobiko na nzela na ngolu Martin Luther. Moyenge mbene na boye nyonso asalaki ezalaki malamu te, kasi moto nyonso atelemaki na boye bazalaki na yango bongo te. Mpo na ngai yende elombe mpe Jean Hus na Wycliffe bazali bilombe na solo tindal na bato nyonso oyo bapesaki bomoi na bango mpo na bosolo oyo. Martin Luther azalaki na molende na nguya na koloba oyo ezali lokuta esengi tobongisa yango na mbula 1721. Sima Calvin abimaki, boni moto oyo azalaki na makanisi na mobulu kozala liboso oyo wana mpe mosusu makanisi mosusu, kasi moto oyo atelemaki na boyebi mpe na pole azalaki na yango. Bosomi na lisosoli na solo mokanda na mibeko mobimba na Etats-Unis efanisami na makomi na Calvin lokola oyo moto azali na nyongo bobele na Nzambe mpona oyo akopona yango nde likonzi na mokanda na mibeko na Etats-Unis ezali mateya na Calvin. Azalaki na makambo mabe ebele, kasi elenge mobali oyo azongisaki longwa libanda likambo oyo kina na monoko na baoyo bazalaki kotelemela yango. Bato oyo bakufaki ezali na bikeko mpona lokumu na bango lelo. Nsima Williams abimaki na mbula 1650 mpe alakisaki libatisi na kozindisama na mai. Bosolo kitoko na kati na Biblia, kasi mawa mingi ndenge tosili koloba mikolo eleki bandimi nyonso baponaki kotambola te na pole oyo wana sika oyo mpona na sika oyo mpo bazalaki kosambela na bisika na bule na balakisi na bango. Ezali likambo na molakisi te, ezali likambo na balandi iyo to te. Na bongo balandi bakomi na mobulu koleka balakisi mpo bazwaki pole esengaki batambola na kati na yango, kasi te bayambaki yango te. Mpe lelo lingomba ekabwani biteni boye bokende kozalisa bayekoli na mabota nyonso kolakisa mpe bango ete batosa. Alobi nini wana? Nyonso elingi ngai kolaka esili ngai kolaka bino, mpetala ngai nazali na bino elongo mikolo nyonso kino suka na ekeke. Matthieu 28:19-20. Oyo nde makambo na ntina, makambo nyonso ezali te na kondimaka kaka oyo molakisi na ngai amonaki. Nyonso te eloko te na solo. Soki oluki lingombo kosala nini? Boni okoluka te lingombo ezali na solo nyonso na bayenge bene nyonso iyo to te. Boni okoluka te oyo ezali na Biblia mpe kosala makambo nyonso ezali na Mateya. Elingi koloba na kotalela Biblia
bolandaka moto te, bato babongi kotiela bango motema te, bolandaka Biblia na oyo mateya na bango elobi. Soki ezali oyo Biblia elobi mpe bobeli Biblia, bokoki kolanda yango, ekozala mpasi te. Sima Wesley abimaki mpe atombolaki Yesu Kristo lokola nano atombwama te liboso na mokili, bonkolo na Yesu Kristo. Soki nkolo Yesu azali na katikati te, mosilisi na kondima na biso, bobosa na yango mpo ezali na Biblia te. Oh, lolenge nini oyo na pole wana ekongalaki elembo na motoba, namoni ete mokili eningani mingi likambo na ntina boye tokomi awa na eteli na ntango na ntina. Reforme esalaki mosala na yango, lingomba elandaki Sarde ezalaki nini bokanisi Philadelphie, mpe awa ezali na kotondisama na bosolo. Kasi liboso na likambo oyo, likambo moko ekosalama wana ekangolaki ye elembo na motoba, na moni ete mokili eningani mingi, moyo eyindi lokola ngoto na suki, sanza mobimba eyei lokola makila, mpe mizoto na likolo mikwei, na se lokola mosuke ebwaki mbumi na yango mogugu. Wana ezali yango koningana na yango na mopepe makasi. Apocalypse 12:13 ezali na bilemo na lola, boni esalamaki iyo na sono. Mark alobi likambo moko wana 13:24, na mokolo na yango nsima na boloji yango, monyokoli moko oyo na kati bato na Nzambe abebisamaki makasi na mokili na ntango na Moyen Age, na esamiseli na Inquisition, mpe etumba na mbula tuku misato, mpe etumba na mbula nkama moko, mpe kobebisama na kobomisama na Saint Barthélemy, mpe baigeno babomamaki nsima pole ebimaki nsima na monyoko wana oyo esukaki na mbula 1798, mpe tokomona wana na ntango moke na liteye mosusu moye koyinda sanza ekopesa lisusu pole te. Malamu boyoka histoire of where New Hampshire mpo bokristo ekimaki, bokristo efandisami na Biblia ekimaki na Europe, mpe ekendaki komifandisa na mboka ebele na mokili na sika, États-Unis d'Amérique mingi, na Afrique du Sud, mpe na Australie. Nde kuna bokristo ekimelaki lisolo moko kitoko koleka lokola oyo elekaki na bamboka wana lelo. Mokolo na molili na Nouvelle-Angleterre oyo ebanaki na mibange na epai na bilenge, ekomaki le 19 mai 1780 pene na 11h, ebandaki koyinda lokola koya na butu. Bato batikaki misala na bango, Biblia etikaki kolela na yango, mpe ezongaki na ndako na bango. Mpate azalaki konganga ya batami na nsima na ekangelo, bandeke na zamba bangangaki, mpe babutaki kino bifandelo na bango. Bandeke na mabele bazongaki na bandako na bango na butu, mpe butu ekomaki molili koleka kino moto akokaki te komona eloko nini loboko na ye esimbaki ata lokasa mpembe. Nde Independent Chronicle 8 juin 1780 elobaki na ntango wana milelo na bobeli na molili na molili ezalaki na etando na mokili mobimba, azali kokoba se kokoba ata bongo sanza emonanaki na mobimba lokola makila, eloko moko te ekokaki komonana, ezalaki molili na Egypte ekomonanaka na miso te. Les grands et mémorables événements elobi parlement na Connecticut bazalaki na milulu, bakataki milulu na bango mpona molili, bazongisaki yango mokolo mosusu. Mpe Rachel Mutangi mizoto monene andimi yango na koloba mokolo na molili 19 mai 1780 ezali likambo moko oyo bwanya na mizoto ekoki kolimbola te. Ezalaki na bokutani na sanza na moi te, ezalaki na likambo te na bolukiluki mpona yango esala makasi, ezalaki wana kaka na ntango peza. Nsima le 13 novembre 1833 komonisama na kokamwa na lola na nkoto nkama mbala na mizoto na ngonga moko egengisaki makasi kino okokaki kotanga. Kasi likambo na ntina monene ezalaki kokende longwa na esika moko na solo, soki bobendi mizoto ezali likolo na esika na yango awa te, elongwaki na esika moko mpe etandamaki na likolo. Moto te nano atikala komona likambo na ndenge wana. Mpe liboso na makambo oyo mabele elinganaki makasi na Lisbonne oyo ezali bolanisami kaka ndenge Biblia elobi yango, mpe esengaki komona eloko mosusu. Donc William Miller azalaki moko na bango 1782-1849 oyo abandaki komona makambo mosusu na Biblia, amonaki ndango na masakoli minene
mpona mpokwa na ntongo nkoto mibale na nkama misato na nsima esika na bule ekopetolama mpe atangaki mikolo nde amonaki masakoli oyo kitoko na kimasiya na Yesu mpe oyo na kopetolama na ema. Bongo akanisaki wow oyo elingi koloba Yesu akozonga. Abandaki kote ya ete Yesu akozonga na 1844 mpo akanisaki kopetolama na ema elingi koloba kopetolama na mabele. Kasi na solo Yesu azongaki te na mbula 1844. Na bongo na bambula 1840 ezalaki na lingoma na bandimi babiangamaki ba Adventiste. Boye bazalaki ba Adventiste na mokolo na nsambo te, bazalaki ba Adventiste bato bandimaki kozonga noki na Kristo. Mpe bakomaki longwa mangomba nyonso na ba Kristo na mboka. Bazalaki ba Baptiste, ba Presbyterien, ba Methodiste, bopesa bango nkombo bolingi bazalaki wana. Ebele koleka batei nkama mbale na mangomba ebele bandimaki mateya oyo ezongisaki lisakoli na bomoi. Kasi na solo ekomaki te, kasi ememaki nini? Efungolaki elikia na boyei na mibale. Mpe William Miller nde mopanzi na bozongisami na lisakoli. Mpe na mosala na bosakoli na lisolo na ba Kristo. Na bongo mateya oyo nyonso na solo ezongaki na makanisi na ba Kristo. Na sima bazongisami na suka, bozongisami na suka ekosala masolo na kondima mateya oyo nyonso na solo. Mibeko na Nzambe, mateya na ntina na liwa mpe na lifelo mpe makambo nyonso oyo ndenge nini tokoumela Nzambe asengi nini na biso, makambo oyo nyonso ekozongisama mpo na solo. Nzambe akokaki kosukisa yango te wana pole engengaki nanu na kati na bato na ye mpona koyeba mateya nyonso na solo oyo ebungisamaki. Solo esengi ezongisama. Sima Kristo akozonga. Yesu alobi soki bolingi ngai botosa mibeko na ngai. Jean 14:15. Moto alobi alingi ngai kasi azali kotosa mibeko na ngai te azali nani? Moto na lokuta mpe solo ezali kati na ye te. Boni, tozali komona te ebele na mangomba koloba lelo mibeko etiamaki pembeni. Iyo tote. Iyo ebakamaki na ekulusu. Yesu alobi mibeko ekosilaka te, likolo na mabele ekoleka kasi letele ata moko te na mibeko to moko na mibeko mike ekolongwa na mibeko kino makambo nyonso ekokokisama. Na solo bato nyonso basengi koyeba ete soki bato nyonso batosaki mibeko na Nzambe tokokaki kobwaka fungola na biso. Mpe bilenge basi na mibale bakokaki kotambola ndenge balingi na nzela na molili na mokili oyo na kobanga te. Soki bato nyonso babatelaki mibeko na Nzambe ezali bongo te. Boye mibeko na Nzambe nde ekozala likambo na suka na ntango. Mingi longwa ntango oyo lingomba ekomipesa makoki na kobongola yango. Wow! Bolobi tozali na nguya monene na koleka mpe koleka nguya na Nzambe tokobongola mibeko na ye. Bakosanzolaka ngai mpamba bakolakisa malako mazali mibeko na bato. Matthieu 15:9. Ntango moto amitomboli na esika na to likolo na Nzambe wana nde ntango Nzambe akosala. Bakobianga yo mobongisi na bisika, bozongisi na nzela. Soki apekisi lokolo na yo na soki opekisi lokolo na yo na moko na sabata na kosala kamposa na yo te na mokolo na ngai na bule soki komisi sabata esengo na yo na kobulisa yawe na kopesa ye nkembo. Na bisika ekozongisama etando kati na efelo oyo ezali kobatela biso na masumu. Mibeko epesami mpona kokondisa biso te. Mibeko epesami mpona kobatela biso. Lokola bolingo na tata azingi bana na ye na maboko na ye mpe asali bikeko. Mibeko mpona kobatela bango. Mpe sabata ebiangamaki esengo mokumba te. Bayuda bakomisaki sabata mokumba batiaki likolo na yango mapekisami na ntina na sabata kino kokomisa yango mpasi na kobatela yango. Nani akokaki kozala na esengo soki bapesaki yo ata ndingisa te na kotambola kilometre mibale ata misato mpona kotala balingami na yo? Wana esengaki bozongisami na molimo na mibeko mpe kondima na liloba na Nzambe emoniseli na Jean na biso makambo nyonso oyo ndenge ekoleka.
namonaki mwaje mosusu kopumbwa na nzanga mpe azalaki na sango malamu na seko mpona kosakola na bafandi na mokili mpe na mabota nyonso na mikili nyonso na minoko nyonso na bikolo nyonso. Alobi na mongongo makasi ete bobanga Nzambe mpe bopesa nkembo mpo ete ntango na kosamba na ye eyei. Bosambela ye oyo asali likolo na se na mai monene na mito na mai. Apocalypse 14:6-7. Sango malamu na seko ekozongisama. Bomoni bayuda batalelaki botosi na mibeko mpe babakaki Yesu na ekulusu. Bakristo bazalaki kotalela nguya na Yesu mpe bazali kotalela nguya na Yesu mpe bazali kobaka mibeko na ekulusu. Bango nyonso batelemi na likolo moko. Ezali bongo te mibeko na sango malamu ezali kotambola elongo. Soki olingi kopona Yesu lokola mobikisi na yo esengi yo mibongisa mpona kondima ye lokola mokonzi na yo. Ezali bongo te mpe mokonzi azali mokambi mpe mokambi oyo na ndenge na solo azali na mibeko solo na tolokuta isono mpe ezali mpasi boye kolinga Yesu kaka mpona kotosa mibeko na ye. Ezali mpasi koleka wana te. Soki nalingi mwasi na ngai na motema mobimba mpe na molimo na ngai boye nakolula mosusu te mpe soki nakanisi oyo ekomemela ngai ekokomela ngai mpasi pe bwale wana ezali malamu te. Na banzi ezali ndenge moko na Nzambe. Soki nalingi Nzambe na motema na ngai mobimba na molimo na ngai mobimba boni nakosalela mosusu mpona nini? Bazangi ntina. Bakoki kobikisa ngai te, bakoki kosalela ngai eloko te. Ata nazalaki na makanisi mpona ngai moko ebongi nakangama na Nzambe iyo to te iyo. Boye mibeko epesi ndimbola. Boye ezali awa na sango moko elobi Nzambe azali mokili. Bato na mokili batangisaka nini? To bokomona bofuluki bowuti na libanga. Yango nde balobaka iyo. Mabele epanzani ebimisi na suka biloko oyo boumeli na yango efuluki na mbalakata bongo bouti na libanga na ndimi na uti na libanga moko kasi libanga na bikeke. Nazali mpe na bapate mosusu baoyo bazali na lopango oyo te ekoki na ngai kokamba mpe bango mpe bokoyoka mongongo na ngai mpe bakozala etonga moko mpe na mobateli moko. Bokoki kozala na bosolo ekabwani te to ezali bosolo to ezali bokabwani. Mpe bokoki kozala na bomoko na kati na lokuta te iyo to te bokoki kozala te na bomoko kati na bosolo to bokoki kozala to na bomoko na kati na bosolo to bomoko ezali te. Ezali bobele bomoko moko na lokuta oyo na motungisi moke kaka ekokweya lokola nano ezala te. To efanisami na bosolo to efanisami na eloko te. Oyo awa ntina na mpiko na bapetwi baoyo bakotosaka malako na Nzambe mpe kondima na Yesu. Apocalypse 14:12. Boyebi ezali loba na ntina kondima na Yesu. Wow! Biblia ezali na mibeko minene. Boni boyebi ete ebongi te kozala kaka na kondima na kati na Yesu. Ekoki te. Bosengani kozala na kondima na Yesu. Na etumba monene Yesu andimaki na nguya na tata na ye. Iyo tote. Iyo. Na likambo nyonso ekomelaka yo ozali na bosenga na kondima ndenge ya andimaki. Yango nde mobeko. Malamu. Nzambe abakisi nguya na ye mpo tozali na bolembu mpe tokoki kosala makambo oyo te kasi yango nde mobeko. Ntina na koluka wao nakanisaki nazalaki na kondima na Yesu. Boye nakokaki kokende na ekulusu mpona yebaki akosekwisa ngai na kozala na ye seko nakokaki kokufa mpe eloko te ekoleka. Yesu azalaki na kondima na ndenge wana tozali na posa na kondima na ndenge wana motu ye boli na bato bazali na kondima na boye kino lelo mibeko na Biblia ezali likolo na ntina mpe sango ebimaki na mokili ete Yesu Kristo azali nkolo. Tozali nde awa mpe likolo elimwaki lokola mokanda ezingami ngomba nyonso na bisanga nyonso elongwe na bisika na yango. Tolobeli bilembo nyonso oyo tozali kaka na kati na elembo na motoba na elembo na nsambo. Eloko oyo ekolanda awa ezali ntango elembo na suka oyo ekokangola maboye boyokani na Nzambe efungwami mpe bokonzi epesami na nkolo. Elingi koloba
elingi koloba Yesu akomi likolo na mokili azongi. Tomoni yango na lisolo tozali bato na suka na sango oyo monene. Bakonzi na mokili na bato minene na mikolo na bakapitene na bazwi na bato makasi na bato nyonso baumbu mpe basoni ba midombi na kati na malusu na madusu na mabanga na ngomba. Koloba na ngomba mpe na mabanga ete boko ela biso mpe bobomba biso na miso na mofandi na kiti na bokonzi mpe na nkele na mwana na mpate mpo ete mokolo monene na nkele na ye mpe nani akoki kotelema. Wana nde eloko elandi ekosalama. Mpona yango bomona bato babatami bango moko ezali na esengo monene te kati na ebele na bato oyo ntango esambiselo ya esengi botelema. Ezali te na likambo mosusu lokola bato nyonso bakobikisama esengi kozwa mokano awa. Nsima chapitre 7 ezali oyo etiami nanu pembeni mpe elobi na biso tokokoka kotelema mpe elobi kaka bazwi elembo nde bakotelema. Wana ekangolaki ye elembo na nsambo kati na likolo lokito ezalaki te soki ndambo na ntango malamu soki mosala na yo na ntango na bosakoli ezali mposo moko to mposo mobimba. Boye motuna ezali mpona nini kimia oyo na banzilolo ezangi bato po ete Kristo na banji na ye bakiti awa mpona koyamba bapetwi. Kristo azongi na nguya mpe na nkembo. Tokangami na ye tokangami na ye te. Yango nde kopona na biso mpe na koloba na bino tondima ete Yesu azali likolo na nyonso. Yesu apesi biso emoneli na kiti monene na bokonzi wapi afandi na kiti na bokonzi na nguya. Yende azali na nguya na kofungola bilembo kozwa bokonzi mpe esengi tozala wana tobakisa ye. Libondeli na ngai ezali tondima biso nyonso lobiko kati na ye mpo azali bobele nkombo moko oyo tokoki kobikela. Amen.